Mbote bana maman, j'espère que vous êtes bien partout. Et si que zwami bino ça dépend tant au bolanda biso. Bandeko bagolwa bapanzani. Bagolwa guerre entre bango na bango. Affaire à mobondo kenda kezonga ki awa. Babiye tekami babiye saliboy. Et fait regola. À ce moment, aoloba nini bagolwa batombo ki balobi faire faux abima aloba. Kimia oya vandi apparemment azo saboter bango. Babi kimia oya vandi veut dire azo mi like sa nini yango. Oui, baebi kaza leader balinga ke mingi. Mais pourquoi ami vandi si kimia amoni ke marambo simbite et bango baza ba fan na il faut aya à s'exprimer aebisa bango qu'est-ce qui ne va pas. Balobi d'ailleurs kutu ba mona rafali poupa chaque fois ce que loko moko boye oyo ba fan na eba wanda ekozela epesi mbilinga ayaka ko informer bango mais jusque là depuis ba annonça qui risque ya concert depuis ba annonça qui annulation ya concert Feregola na minute ba oyeba te aza wapi. Alors eza eloko oyo excusez eloko oyo memi vraiment guerre entre bagolwa na bagolwa. Guerre ekomi penza bagolwa bapaniani. Ekomi pena ya bitumba, ekomi pena toko betana, toko sala na mabe donc na sabino musuku mwana lobezate donc bino moka boyoka guerre bagolwa. Guerre balogolwa efficace kuna asambwe bagolwa ba déborder ba komi même ko finga même yemo ko leader na bangu bana mama. Donc sans plus tarder sans que na lo bebele non tchela bino boyoka ba live ninge ko toka bagolwa ba tomboki. En tout cas faire tala entourage tala ba fan nini ozana bango ya solo parce que dans elle ba warrior to yebi ke tozana ba vrai warrior na ba faux warrior. Je crois ezan ndenge mo pe na ba golwa bozana ba faux golwa na ba vrai golwa. Parce que golwa o ya solo makambo to mona to ko mona uti. Si réellement leader na bino banile que concert d'abord faut boluka boyeba elo nini sali bongo et après boluka bon encourager leader na bino parce que yé mon peu na elle na épée ils a le quoi choc aza choqué mais yé mon peu a pas c'est ça que azolinga ko la sortie médiatique te aya ko solo la bino aya ko ebisa bino pourquoi maman ekomi boye et sala ki ekenda ki boye ndenge nini. Et voilà la famille bo like bo partager bo landa ba golwa ndenge mambo ekende mabe makasi liko na ngo libanga ya Picasso soki Picasso kuna to landa alors ça ah ouais quand même hein la place sous la place on a landé en côté on a landé à ba partout ndamu ya Michel. Au moins, tu as un avis fanatique, mais tu as Mikolo, tu as parents, moi je sais pas, tu as parents, tu as responsable, un peu du respect. Moi, je vais retenir que Zalaka. Pardon. Nous sommes au fin de mondial parce que quand on est fanatique, il faut annuler le concert, mais ça va pas, non? Vraiment. Ça va pas, non? Ça veut dire que on est pas fin de mondial. Hein? Nous sommes pas arrivés à Koussala. C'est trop. Nous avons besoin de présence d'ailleurs. L'église ça concerne d'ailleurs. Il y a les dates. Yoka. Le 1er décembre. Yoka est censé monsieur Yoka. On se reposer plus tard le 2 ou le 3. Yoka. On peut savoir sa réponse. Oh, on a des réponses. Tika ba silence wana on en a marre. Tous en poste ça na moté. Sur le bateau ba comme ke na biso beza yo. C'est toi les fautifs. Voilà général. On filmer yo sans volonté na yo proche na yo. So ka filmer yo sans Brésil. volonté na publier on peut porter plainte. Parce qu'on a accordé les bon, Brésil a son bibié. Image bimi. Alors si ma foi pas confiance wana, c'est parce que yo autorise à Kango. C'est censé.
En tout cas, so lingi bo garder biso ba golwa na yo. Biso ba garder banini. A garder yo, le va bien. So lingi a garder yo. Ba maman na biso. Kanda bo pesa les padres. On s'en fout. Allo barate il faut allo ba. Tant on lit qu'on soit leader, que ce soit dans la politique ou nini, et ça là bas kuba kota batu ba ola kisayo koloba. Ya je kata mo pede. Ne ça attend au mot. Et ça va kuba yaka. Nko me suka de FBA. Pourquoi y a des pour le belapso bleu on sur ba ko non. Tant on y est, oui bagoloa, merci. Bagoloa na évité sur dans la nord, bagoloa. Na linga rabino bagoloa na tatouage bino nelongi c'est bien beau. Mais koto nda banda fa lokwa bando bongisa. Osenzi. Bagoloa na ye, bolobito na yoki. Donc, sikoyo message na bino bina ekomi Pikas assassinat. Ça c'est maman wa eko ga le. Azola ça le pas de na koloba. Parce que nous bien on a olba ngotengai pour kanga danza lelo. Comment on dédie le quelque chose. Spécifique sanction te allons l'aider. Je le dis haut et fort, les padres sont hypocrites. Le makambo nyoso bagolo balobaka c'est que ça la ka au contraire makambwana. Il Pikas tala toloba lobaki na makambo DJ. S'il vous plaît mama kele bokana ba micro parce que il est temps de s'exprimer là. Pas de Ngasana. Yadjo. S'il te plaît. Oui. Aujourd'hui, on a déjà parlé. Bonsoir. Papa, ça tu yo kana. Ouais, ben FD. Combien de jeunes à citer? Non, il était. Hier, défendait le lobby fort. Même 6 mois. Voilà, il va parler, Parlez-moi, maman. Les padres, il faut cette fois-ci, faut azwana lumbe. Il y a pression, il y a bagolo, balingi pikaste. Tant on la picasse, et pas au banda. Na nettoyage, les picasses, basé belé. Les picasses, basé ébélé à ébélé. L'eau, bosé na live té, m'décorabi sur tout ça là. Production, il y a les padres, par de promotion, il y a les padres de la loi. Bato a zélo na live, m'bouto zéto, ba désert, toi zé, ba hit maintenant là. Ba picasse, baza partout, pas ba gaulois. Baza partout. Alors, ça n'engage que moi. Les padres, la picasse, bison les bateaux, quittez yo. Je le dis haut et fort, ça n'engage que moi. Sauf qu'il y a, au niveau garder car, bandi à balache, ça n'engage que lui, hein. Sont les bateaux quittés au Tikalala, batou na yo na tatouage na yo ota, on en a marre les bateaux, d'accord? Ce bateau à Blanca, papa Hervé, non, pour respecter, on met tout bas à rater. Un moment donné, il faut y avoir un message. Batou ba ya la tête sur le parlement, pas Mobutu, les padres, non, trop c'est trop. Donc, à un moment donné, il faut y avoir un quand ça tatouage n'est l'homme, ça ne suffit pas. D'accord? Quand ça tatouage, ça ne suffit pas. Il faut y avoir un paiement embêté les padres. Et puis, va voir un extra au caresser, on n'a pas besoin. Au caresser, on a besoin de bien. Mais ton lembi, on y a un message, papa, ton lembi yo. La politique, ton lembi, papa, on a déjà mon papa Hervé. Il est temps d'agir. Pikas et sa bande, il faut dégager Bangotou. Sokio. Regardez Kabatouana, Bisso Batobando quitter Mouké pour qu'on gagne à la Bisso, qu'on y a Koloba la Bisso et soit pour tirer l'eau au moté. Merci. Merci, soit. T'as ne pas féliciter, Ah, ndambe. Wana ze ko ya jo. Muto aoloba mabe boye. Après batiki atika alo batina suka après baolo bakuna o bafingi papa Hervé te ba ofingi Pikas. Tu vas arriver alors la tatouage. Hey, c'est déplorable. Nga compte wana soki naeba ko bannir ba compte mais ero déjà na évité. Sena mata na ngoluka no espace mata ya jo sena. Ah, c'est là. Sena mata na sena mata. Ngana sena mata ya jo.
Ah, bonsoir, Ndeko. Inès Karia. Vraiment. Ouais, salut les botas. Salut, vous allez bien? Vous allez bien, papa. Voilà, bandeko na pesi nombo za monoko na nga moko na oloba mutapekisanga te Edouard Chamala lokola basimbi yo Sénat na 21h nakoya kosolola Junior Bouton na impolitesse oyo olati bato bazovimbisa yo mutu nakoya kolakisa vraiment ke oza na nzela ya mabe tokutana na 21h lokola ozofinga Edouard Chamala bokritike biso na kin nga na olakisa oke nga mpe na kin na banga na ngai yo na poto na wana ti. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Naza naoki passe fort pour la makambo. Toi Kofifi. Oui, na osenga bino kaka. Omoni na subo andaki interview avec Virambo le cas ici et alors biba légende baza sima na ye eza ko ba faire rigola donc abiloko ya bongo na yebi ke boa bato esprit bozalaka na même esprit déjà nini ba légende ka nde baataka bango baoka nde bazala bango bakudi banini makambo ebele parce que yo so oyebi koza yo po ani olingaka koglandela bato nsima bato po olinga kokombattre motu omwa te eza na sens te parce que boyebi ke capacité ya motu wana eloko akosala bozo comprendre to bozala na bino na esprit na assure que d'ici peu, quand des balobi date épée, ça m'a. Vous en avez bien. Toi, famille, toi. Si. Même moral, quoi. Épée, ça m'a. Merci. Mais ça m'a épée, ça m'a. Zamba au sala, épée, ça m'a. Pourquoi, quoi, Toko la toli na 2025, et l'eau rebeta ma. Rebeta ma kakawa. Si, rebeta ma. Naebi que bato belé, attends, sous lobby, bon, quand on y a té, ni, mais la vie continue. Donc, faire rigoler pour là, jamais. À mon bal, il va redobber biso na fait la té, jamais. Jamais, papa, jamais. Jamais. Merci beaucoup, on a la kitty. Okito. Merci. Aboli na bakisa mwelo mwa muke. Bandeko, biso nyonso toyokaki mamu ndenge ezolekela. Bandeko mosusu balobi bapesi faire rigoler ultimatum. Baebisi ye ke lobi soka lobi te baoza so bagolwa te. Alors biso tokozela soki faire lobi te bolongwa bagolwa ndenge bo promettre. Soki bosali yango te, en tout cas bomona na pena boya ba yuma moko na niveau moko incroyable. Ba vrai bato batiaka mbanga bapoza pe ba acte. Loka baposer ba acte ya ko dénigrer le padre. Ko saboter biso ba oyo ko tia biso na to bana ko vivre ko batama po bo sala fo malgré bo ko kapete. Oye ba yango soki le padre lobi a lobi te bolongwa bagolwa so bolongwe te na koseka bino tokoseka bino moko bozela te babalashi bato bakende yajo bakende bakende so faire papa va vivre na bango bazobloke bawangila ntango bazofinga na senga na bakomela bona senga mpe bomatisa mpe bawangila kofinga bino nyonso ensemble po bino bofinga bango mpe balingi bafinga bomatisa bango bokoyomatisa bango poani nauti olobela bango kuna bataki ngai nape bino te nape na koloba yo mto tiki bango me bazokitisa ngai Ndeko blessing. Bonsoir. 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 Voilà. tozoka ona se mama nalobi naza na makasi kuta oloba te makambo nyonso epesi nga mawa na susi depuis lobi life bamorutu basalaki pardon ya jo soki nalobi kongo morutu banda kota donc nayebaka te morutu soki batinda ye comme ayaka kobebisa nayebi te soki aza sous-marin moko batindi ye na kati ya bagolwa mpo aya kobebisa depuis mobutu akota depuis ya jo tika na loba ya jo na kobeta bordi tika nga na loba mobutu mokolo akotaki na bagolwa nasepelaka na nga te mpo banda mobutu akota alobaka mabe kaka ya papa Hervé banda koloba mabe alobaka bolamu mokie mabe ebele ye nde moto azwa kokotisa koseme batouble nyonso ezoleka na kati na biso nayebi te soki batinda ye mpo ya kopanza biso
na kati wana kosa kaza moko na biso neti boko finga mutu ti boye bozo sepela nango mutu afingi bolobi merci eza normal papa ete so kata ki zoba banda carrière ne tisikoyo na ki zoba ne wana mpe komi place azate oyebi na sepeli nango te kotala Mobutu na papa Hervé bakokana te kotala Mobutu neti Mobutu auta mboka limbisa ngai antoka naza isole na sepeli na uzongo basalaki te na oyo wana mosusu soki bordir azalaka boye te fona loba bafongo na mpo balobi botika ya loba te aso loba kibelela tokomoni ndoki belela yango na kobelela na bakombo na bango mpo bango nde moto baza bandoki na kati ya bagolwa bango nde moto baza na kati ya bandoki wana ezalaka boye te soki mutu conseil moko kaka mutu banile bokomi kosala mutu neti mutu nayebi te neti mutu asali lisumu moko boye nayebi te mpona nini boye bagolwa soi-disant tozoloba ke toza bagolwa mais bagolwa so toyeba koprotege mutu na biso bawangila kutu bawangila baza na combien de constance kutu ebetami te mais oyoki bango te baloba babanda kofinga mutu na bango mais biso kaka bozwi bobandi kofinga na bana yango Mobutu anga aza na bana to aza na mwasi tala na oye ndenge aza neti mutu auta mboka antuka Mobutu aya kopanza Mobutu aza mabe naza mpenza banda na bande kolanda life na yo ya jo banda na bandaki donc nga na mataka na nga balife te soki na mati epesi nga kanda mutu azopase na bamoma ya pasi biso fo tozala wana tosoutenir be tozokomata biso kolabine kasi toboma ye kaka toboma ye soko olingi no mutu amutu ozolanda ye soko alingi nini abima na ye soko omoni papa evasa zoba azokoka aza na mal chance olobango aza na libabe pourkui soko azokangama kaka wana azokangama kaka na bagolo atika naza pas désolé bolimbisa nga mpenza bolimbisa nga ntuka Mobutu mpenza mutu aya kobebisa bagolwa Mobutu mpe mutu aye kopanda Mobutu mpe akufa Mobutu deja akufa kala lenge bazofinga papa Hervé bokokalia Mobutu bazaka Mobutu parfois basaneka mutu akuna Mobutu mpe akufa na ye deja bango mpe bakufa ya jo limbisa biso mpenza nga na mataka na ya jo likamabanga ezana toa mobali soki na mati awa papa yaso mpo nalandaka yo lere nyonso tu yango na mati awa mpo naloba Mobutu banda kota na kigolwa oyo po azalaki mutu na biso te banda kota na sepela na ngai te nakotaka mpe balife na ye na mateli yango trop c'est trop balife na ye ezalaka ntina te mpo so babandi kaka afinga bamusicien mabe afinga babiro mabe banda na loba kobeta akritike ka mabe tombaye soki eza fali mutu atake bamusicien azonga pa fali biso tolingi na biso ye te nanga te nalingi te na bato bazolande bazokotela ye nayebi te soki amanipule bango yango bazokote yo na Eduardo Chamala mutu akalma azofingama nzoto ya mama prete ya jo te eza kitoko te bato nyonso kaka liboso biso banda kofinga bato mpe asali bango nini Edouard lokoti nzoto ya mama abota yo kondima te mama na ngai okondima te ya fingi Raise nalobi mutu wana afinga banzoto ya mama ya bato ya bima wapi ya kanisaka bima utana wapi eboso kofinga ngo fo tofinga tolapide papa Hervé bongo nga na papa Hervé na nga azala zoba azala nini azala nakolinge kakayazolanga nalobaki yango ese batontino bazalaki ata mutu yango aza mabe tokoki kofinga te pauti eza de choc eloko esali wana biso boye lisusu mabe ya famille babombaka yango papa nanga betinga mbata nakososika papa nanga mbata ata papa ndeki naososete combien de fois mutu biso tokumisa ka mutu anga belelaka naza na bagolwa na ngai nobanga te kaka bino boyesi kofinga tato alobi ke frère egola ya koloba tata wana
faire rigola koloba na ye te Maman est tatane kuba ko ya Faire rigola koloba na ye nini maman na loba na asali pe life ya so ganga ke faire rigola fa loba est-ce que faire sa première musicien na monde oyo ake raté ake nile date ya concert lisumu nini eza wana oyo ya grave oh vraiment que papa Hervé n'a raté date au bout donc carrière esili il faut panza il faut rester bien makambo metila jo soka aza na tata abenga tata na ye aya koloba fera koloba te fere fere komonana awa biso mais eza na sensité fera za grande alobi ko so papa va lobi te alongwe golwa de papa papa va loba te ce que la ye aya ko longa golwa po ba chive zali to kangi de so ka golwa to ye bien alongwe kende longa golwa na ya les motivateurs bote ya komula bangoko la Rotanga, ya Jo, omoni boyo Jo, il faut to banda yoka nanu bamama Jo yoka nanu kobanga pe boyete Jo yoka to banda campagne moko awa faire koloba te total eloko bakosala fe ya solo pe oza na réseau faire koloba eloko te balongwa papa va koloba te to se so papa va koloba te ba mosiko balongwa bagolwa kende na ye allo baba akoloba eloko moko te ye kuta kende esma o dengre mutu ale faire eleka koloba alozongi siko golwa okumbisi lisusu mutu wana kuta longwa bakende na yepe mobutu azwaka na batu ne bakende nga pa mobutu na lingaka ye te banda ya avant Mobutu pe akufa na ye déjà mama Mobutu avant Martito salaka boité ba fazer muso bazoma balikola Mobutu na lingaka Mobutu te soki o ba komema ba page bo kata Mobutu na lingaka ye te Mobutu ala ndo ina efanjo Mobutu makende kolanda Mobutu kombona Mobutu eza ya biso te akende kolanda Fali aza muta Fali akosa na kande pola ko tsak aseme double na kata ba golwa to yina na to kabwana aza sumare ya kata batinda ya ko panza ngana linga Mobutu tata mukie Mama blessing frère asa nyonga mutu te asa pe na aoya fute loko moko te na ba life pa bando pesa ba explication belé d'ailleurs to monya nile eza normal asa grand artiste a kota dati mususu to kobeta ngo eloko eza te Mobutu na lingaka yete Mobutu soko yoki yango tika biso filia da puta tika biso la puta même Mama blessing yoka nano Jo Eduardo omoni biso ba golwa solo to sengi fere koloba eloko te dara ni wana totala oyo bakosala soki pe bakokende bakende soki bakei soki bakanisi likolo kokweya ekomina ekwei ale mokili sili bakende na total faire koloba eloko moko te wana compte oranda na mutu te wana responsabilité ya webi ke lobby ezaki somo na ba live lobby ekomaki lokwa nteti ke tozwi matanga ko lobby ekomaki lokwa donc lokwa tozwi matanga to komi mal à l'aise na mouvement na fani ne remarquer oya na sensité nini to koma mal à l'aise boy makasi boy oyo koma za mutalo bana na bite soko yoka na matoi to na nzela zongo inene batu bandima ba bêtise marque wana yo soko moninga yo lembi fe kanga bisaka na okende bamela biloko ba fungola ba live na bango bamela ka biloko allo Kaiser ouais allo oui nana ngwa lembi papa Hervé obino bobe nga fere bo pese respecter papa Hervé sur linga papa Hervé nana nga zo boya pa alembi papa Hervé benga ka efere eliko lo bateke na manquer respect oya monika lembi fere bola papa Hervé ngana lo papa Hervé pona nini ngana benga yaza berambo adenge papa Hervé non papa yo mo susu bazwi komba papu pona papa Hervé zo semba te pona respect benga na papa Hervé fere te swana te ngana koswanisa yo te mais ngana lobi boye wa monika lembi artiste fere gola fere chair de poule kanga bisaka kende na yo moni pema ke lembi papa Hervé kende ni kaboronina Jésus de Lyon ya Zuzu
botika ye tondingira bongo bakourage bato wana bamelaka gene mukomprene fo basala balive yango mo bayakaka sans pudeur bato wana boni mpe boyeko nini na kope yango ayo are na botiaki combien nani wakenda lue esala wana na baproducteur na ye bopesaki neti combien nga na kamwe ekomi nini fekaka mowuku na bino banzembo ayembaka nga bopesaki bamaloba bapeselaki mbokatiaka nyoti ya pamba mpo abimisa nzembo na studio mingi bazoloba bongo mingi bazoloba bongo basombaki na bango babiye te mingi bazoloba bongo basombaki na bango babiye te bayaka na bango te neti oyo wana moko alobaka na zolo neti moto aza na sali banga soki ya nani babengaka ye wana lekaka mingi pa mokumu soki nani azalobaka neti moto aza na sali banga kombo na ye nani azala soki na mairie. Bonsoir, bonjour à tous. Bonsoir, merci. Mais nalobaka elo moko biso toza bagaulois bagladiateur et tout toa famille omoni problème oyo ekweyeli biso tokangeor na ndenge ya libota soki motu moko aza na problème na moto asisa yango na ye eza te ke asangisa bato nyonso to te biso toza bagaulois toyaki na problème awa banile concert na biso sikondi banile concert na biso faute eza ya papa Hervé to eza ya entourage question na tuna. Bonsoir ndeko na ngai bandeko na koti kaka na vitesse bino boyebi kaka bolimbisa ngai nalobi ma mon frère bakeso tuna wana papa na nga awa nde eza boyeko moto abiro aza te frère ekola mpe aza te nous tous on est des fanatiques donc on n'a pas la réponse à te répondre s'il te plaît. Bref nangi naloba boy l'annulation d'un concert c'est du nouveau. C'est du nouveau dans le monde et bandé pas faire rigolo là ou comment. Vraiment. Attendez d'abord. Tout le monde a Céline Dion a 24 concerts. Pour Anini. Pour Azaki n'a besoin à protéger voix. Et alors faire rigolo sur annuler concert c'est parce que Azaki a besoin à protéger crédibilité naïe. C'est pas qu'on propose pas de l'eau dans ma colo. Donc il devait seulement accepter pour na bino c'est pays sabino. Franchement, moi ma Cambodge moi pour ça ma conseil à wate parce que nous sommes singani avec na sensible. Ngalande ba live la landi muto na batena na live kuna soki swag wana swag na finyo no tufi na we bembe no kuza wana zata maele moto azomona na pena za maele te na bagolo ba bimora kila ba golo ba tiki sengi wana lo ba bozoba bozela na 21 ya boyoka oh papa makambo le bapi wana president Togoya non là c'est allé trop loin au moins biso mso to ba responsable to ya ba mayebi biso to ya autant que ba fanatique mais ba blog biso to ça to ba fan mais moko boyebi ba fanatique qu'est-ce qui signifie un fan boyebi ezarandi ba fan mso no ba liaka kité ba mso ba mela kité ba mso ba zaki hier Tinga depuis tongo mère na ko kaki ça te que ba mo boya yo de mto ana triste to ko papa yeba ba injonction. Ouais, papa, papa timato mokasa camarade na bango toko lembi na okozala il faut loba olingaka bati loba la gaulois ali boma na motona qui yamelaka gene bozana mutu moko le basi vous plaît bozela ngana banga na okita na nga vite fait soko monique au sepelité ndenge ba annulé concert parce que pour nous ezaki fin du monde ya le kwa mutu soko o gagner na loto kende na yo tika na yo batela kimo kasi batu so azana bakanda te mais babateli basilami batu so azana bakanda bavandi baoloba te abwene ko mata poso ko ba mata akoko déborder ozomona akoko mata akoko déborder mais abateli ne ka kimia ozomona eza kitoko te bandeko nanga on est tous des Gaulois mutu aza golo koleka mutu azate nde toloba ngo mais boye ba il y a des infiltrés. Il y a des infiltrés. Tu regardes na biso, oui, mais quand on comprend na biso il y a quelque chose, mais exact que toi au global, toi on dénigrer l'artiste, toi on dénigrer ce ndé. Azana monde de musique, on a les lotins papa ya. Azana on va papa ya il faut abala ki c'est koloba. Tala so ke bembe no kufa. Tout fina yo. Ça kana batute. Mama Blessing. Oui. Mama Blessing.
Wani no muzoba. Si vous allez ingérer beaucoup finga nani, beaucoup finga picasse. On est tous d'accord. Bon finga yé, bon finga, bon toucher pe moi si na épété ou akenda na épé à son âme. Ouais, c'est tout ça. Bon toucher pour moi. On dit ma pour faire la lélo. Hein? Donc, bref, pour finir, parce que c'est des choses que c'est une action à été. Tout le monde a séparé dans ça pas la personne, ni ses enfants, ni la personne de son veuf, de son femme, ou à Kenda, Tika Biso, t'auras attaqué Kaye. Franchement, Bandeko, vous êtes des Gaulois, soi-disant, au Bolo Bawana, un Gaulois ou une Gauloise, à Koko le Baboumote. Nandenga mabete. Boyo kota bilo mo ba sentiment mo koti ba sentiment mo be komiso yendeni na ba na e barate na e barate. Ngande na zaboyo. Papa Hervé, à ça de l'autre côté, mon bondo, et ça y a cicaté, tout mon bondo na stade de martyr. Boyebi, peut-être ok, non, tu n'as souka, mon bondo, ça reste pas tout pour votre information. Donc, bref, ce bino, moi, bah, moi, bah, son, moi, bah, ok, ce qu'on raté l'eau, moi, au bar, on va pas au sekayo, beaucoup échoué dans ma vie, na bilo, ti beaucoup pour ma pauvre. La vie, ce qu'on raté l'eau, bah, quel est pour continuer les sous. Il faut la détermination à la vie. Tout son avis. Quel concert va qu'on annule le concert? 5 mois avant le concert. Mais bon, moi, je sais que ma camuke, deal moi, artiste n'est pas d'accord, simbité, ou pas dénigrer à l'artiste. Qui ne peut pas dénigrer. Qui va dénigrer. Bon, moi, na liste noire et à Paris, la Défense Arena, parce que c'est comme ça qu'ils ont fait à Kofi Olomide. Hein? Oui, tant on a déjà un panel, il faut qu'on m'appelle un cahier de charges. Il faut avoir un cahier de charges. Au lieu de na matin live l'autre ok, non ok, non ozong na ngo boy. Bato ba bati ba ko déborde. Ozong si bon, ok, tozo na boy non. Répondre ngana boy. Oye ba na mati, ete comme ta matin na divagation, abandi koloba. Franchement, moi aussi je suis gauloise. Na la contre mututé ce bon ça ba makambu na bino, kuna na yaka kapete na mata kapete nga matra pas Joe. Na matare pas maman Nathalie Kimbembi, na matala nkutu chez Gaulois fora avec na mataka une fois na yaka kapete. Na fungwe live na shenga na kwa koli 6 na kanyi na kiti na kei. Parce que to allez belé a ba Gaulois ba maman ba Gauloise. Pour ça ba maman, ba bikuni bo finga abatu. Na mukui. Mais na obota nde binote. Siko na lobby bo to allez belé ba kenda ba la perle. Elle telle à moi bakenda ba maman nani ba fogi appel bakenda biso ba auto tikala to ndima na biso po ba biso ba boya na to ndima na biso to zalaka wala po na artiste de fois lobi te na désactiver na kende no tikali kaka na désactiver na kenda ngame e bendo kaka force à présenter e bendo te no zalaka wana pour mon artiste. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Et puis voilà, comment je peux dire na komi wap na éviter la perdre. Bon, bref, papa maman au monique au CPLité kanga munokona yo longwa Gaulois ce qu'on a besoin aider to timo ba to na aéroport na gare au pays au tiki biso. Point barre. Merci Joe. D'accord. Salut Patricia. Écoute, boni le dobé ti papa Hervé Bordi à ma casse. Oh, c'est des fois qui bien. Ah, ma papa na lalité. Na lalité. Papa Hervé Bordi. Na lalité. Non, nga ko beti le Bordi te wana papa na jamais. La moi na ba commentaire pour Chaki au beta qui Bordi. Joe, tu vas quoi makambu? Tu as quel bateau na panel? Ah bon? Tu as capture d'écran à Ezate. Wana papa na ngana ko sala lo kwana te. Nga sel photo na tiaki ya Yuda wana a sali ke papa Hervé ba humilier papa Hervé Yuda wana. Nani muta ndeko tabulei wana. Marque table. Photo wana tiaka ya wana ko ngana ko sala lo kwana te. Seule chose na ngana lo ba Mobutu. Ndoko zawana ozalana fike en plus oya pe na komba Mobutu o mutu na bino efanjo azwa parce que mo efanjo mo be anke Mobutu yango pe kombo yango na potikala nango donc tika biso kimia to demere na papa na biso concert eza annulé na ba producteur o wana mais concert ezali bako luka date mususu bako tia to ko beta concert na biso donc tika biso kimia soki yo lo ba te bato ba mata pa na ba lo ba n'importe quoi to tika bango donc yo posa dedans. Donc, j'espère que Boyo Kangaï. Et ça, juste kaka pour nous le bas, tout s'est calmé. Bah, tension, et ça, comme matin. Bino Bokansi que Ferrango, n'a pas tenu sur le travail, n'est pas bazoba. Ah, bazoba, te. Ceux qui va close ya contrat, et ça respecté.
il a droit. Biso to ba fine, to so baka bien na biso to yi. Ceux qui ba annuler, ba ko rembourser biso. On n'a pas à se prendre la tête et puis à venir ba tout sous coup lobi ba zo finga ba n'importe quoi, ba fingi ba mama, ba fingi ba bisika ba outa vraiment. C'est déplorable hein. Comportement nino vraiment, hein? Comportement nino yo. Pourquoi tu as répété la maîtrise? Obi, faut le barapé sur mutazo le balaba maman na banda finga pikas banda finga papa. Vende ya ba tumtu ta ba mama. Ko kiti se pour fallait botika sisa ko lobat. Ba bazo ko interpréter live ya parlement mabe mais c'est zila ngana classe sikoyo. Ngana classe sikoyo. Nazana ba voice. Omoni mama fibiai, omoni makam oyo ezokena mabe. Parlement lobat ko finga mutute. Y compris que derrière le coupament et koti. Parlement koti ma flozila ba koti likopa balingeli mobutu likopa balingelinga balingeli belvedi ana kili balingeli belvedi balingeli mobutu bakane de junior bakane ya joli vexlaka lazana ba du de salamaki lobi bata Belgique kana basi na i copie fio o alisu mo wazana problème alisu o nani shawala lingakaye bakani donc voilà basali ko lobi ba live ba 0 ngana yoki na ekuta na zaka ulala tango zobo toto po wane ko ganga zobo toto po mo bane ko ganga sana problème suna nini na Londres kuna na ko chabane na minati toto promo aye ko bandi ko loba pa bango ba la live kuna ba no toto pour moi gagner mobutu bango kuna ba bangi tout ça baza ba golo te ba ni ko pisa communiquer ba golo ba ke batuana ikopi baza ba golo te na ba boti na ba mobutu mais to lingi na bango dia boule to lingi bango ba boule ngana yiki na yebisi na bi keto ombu na bisi na bi kana pa mobutu nga minute na loba na live ya dio tamala alobi mais ngana zo alerter boy na équipe na bino Belvedi zala mayele mais bino bato bino bolingi da bochindi da bato planifier da ba calcul pour na biso na Belvedi na mobutu na vedi la kana ya joli boya mobimba pour ce tenga na ko tobola mutu po sans vérité et comment est-ce que tu ba na ko tobola mutu po to kanelana oyebi kaza na famille na ye aya bien mais tout kene bakacho oyebi kaza na famille na ye azotinda ye bien atambola bien atambola chaque jour après samedi na matin na palais mais quoi le commis déjà boy to tika faire to bana ko poignarder ba mbeli biso na biso bokane mobutu yebite to ya to kuta na kakala lesanga église vous comprenez to kuta lesanga église to bimi corps de Christ to kuta na église to kuta na église to bimi corps de Christ mais jour ba yemisa ko yesu masu to salaka te papa kana micro s'il vous plaît vous comprenez muta yambisa faire rigola salaka te muta yamba faire rigola la buena ye to mona ye te la tamuna tangu pe aye awa aboloba de ngai d'abord muta na azane libre ko loba o ya ko loba parce que makabo do loba a to faire rigola ya ma mike